Zone Sud. Hein? Bienvenue, Bachar internaute Nabiso, c'est bel et bien Peggy Titan, toujours Kaka. Na cadre Nemboloba, ici c'est l'actualité. Nebomoni biso awa toza na commune ya Kalamu, si précisément awa na avenue Oanga numéro 17 na Yolo Sud et pas Didier Lacoste. Bino boyebi que Didier Lacoste a vraiment éprouvé o abungisi maman na Monique Ibendele nana. Ah, on est un bon monique toye vraiment tout solo dans la famille parce que balinga qui ba bimisa matanga ya maman semaine o comme reporté étant que biso to zala wana ba garant ya chronique musicale Didier Lacoste aza parmi ba star na biso ya Congo donc yango de loba ki biso info plus il faut to kita awa na kati ya famille pour na to solo na libota na ye to solo na bandeko na ye surtout to e batala kaka moto ya bungisi maman vraiment na ko ça Didier Lacoste biso info plus toza de cœur avec eux parce que oh ya sala na musique congolaise récompense nango il faut ba mona yango ndenge ya disparition ya maman na ndenge vraiment à perdre le maman na atikali orphelin de mère mais lelo Didier Lacoste a outi ko perdre lisusu maman na oh vraiment tozolo baké molimo wa maman Monique Ibendele et kene na kimia vraiment na sûr que pona ko kende na bino malamu na ko senga na bandeko na biso o baza ya diaspora o baza mikili ya poto. Lelo Didier Lacoste bino tubo consomma kaye boyo kaye kana musique te moi testo moi yo boyebika ndenge zalaka moi ko lendisa mutu moi moya kombati et go sale bien parce que le Didier Lacoste a bungisi vraiment maman na déjà trop kota na kati ya palais to solo la moi na famille ya Didier Lacoste déjà là. Merci beaucoup avec Hussein Sassi et le cordon Moustapha Malembe déjà tozana kati ya famille toujours solo là na famille. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Kombo nange Lisa Kibuya. Oza nani? Nazali ndeko Lacoste. Yaya Toleki. Nazali ndeko na Yaya te nazali leki na ye. Tomoni maman Monique lelo atiki biso. Azali sous na biso te Lacoste a commis orphelin ya maman abungisi maman étant que yo moto ya famille pour yamba ki liwa ya maman Monique ndenge nini selon message ni boka ki lelo maman na bino maman azate en vie pona ko yamba message wana sali biso pasi mingi famille momba toza na souci makasi yango moni biso to fandi bona kati ya matanga tozolela maman. Est-ce que depuis Didier Lacoste abungisi maman na ye étant qu'il y a star ya Congo, est-ce que yo posa moto ye bani pe batamilier baninga na ye ou bien bateau azala na bango akola na bango, est-ce que bazo ya ko assister pe Didier Lacoste vraiment irrégulièrement bazo ya chaque jour kota la moninga na bango moi ya kombati moi yebika moto soka kufeli akomaka moto ya mawa, est-ce que zo mona baninga na ye surtout place azaki na maison mère na lelo ninga za est-ce que bande ko na ye pe baninga na ye bazo ya nazo mona bango kaka nde bazo ya na butu bavandi awa na sima nango bapanzani. C'est quoi le message na nini par rapport ndenge fallait bobimisa deuil ya maman Monique semaine o ekomi reporter bo reporter ngotinani balobi tanaka eza matanga sango maman ayebiani mingi asape maman ya artiste moi to lela to kunda embango bongo ezati mais yango moto fanya na mawa panda ba semaine tite ya kobimisa ye po to lela e malamu yango to fandi. Merci beaucoup. On est toujours là, na famille à Didier Lacoste, au tozo compatriotes, on a biso na famille oyo. Donc maman Monique Ibendele vraiment azaki maman mo malamu to ki ba témoignage na surtout na quartier talaka bazay ko benga nana en plus parce que nana bino boyimba ka na ba jeune fille mais il vraiment mané ko benga nana azaki maman mo malamu mbote maman mbote to monio awa okoiko se présenter ce que ozana bon ngana za ya Lacoste papa na ye aza noko na ngai maman na nga aza tata mwasi na ye et le tomoni yo yaya donc cousin na yo Lacoste abungisi maman na ye maman Monique et bozwa ki message yango ndenge ni temps boyoka ki lelo maman Monique Ibendele nana akufi bino tant que famille surtout yo oza à grande sœur ya Didier Lacoste o azali mwana bino aza star o ayebani ezaki ndenge ni selon message na bino. Bon, en tout cas, tout ce que tu peux te faire, c'est une maladie. Parce que bien sûr, quand tu as coupé, et puis c'est pas c'était ce qu'on est aux aléas. Puis c'est pas si pour le voir, on a un balakate, ma casse, ma mopena ou ma moto.
toyebaki te sango yango te sango maladi toyoki te eloko moko te toyokaka sango liwa epesi biso mpasi makasi mpenza ndenge toza. Et si ko ba programme mezo le kanenge nini ndenge biso tozwaki vraiment communication toyebaki que semaine oyo samedi il fallait corps ya maman ya Didier Lacoste maman Monique ebima et brusquement toyoki so comme semaine prochain donc bino famille ne mutu bosali ke bongo peut-être boyokanité ndé par rapport ya dato bochaki ndé bopusi lisusu je sais pas pourquoi. Bon Didier Lacoste aza mutu moko ayebani mingi ayebani penza makasi. Bon, il faut programme ne penda et ça la ndenge moko a bien ba konza moko pa ba kaza moko ya kata artiste na kata mboka na biso. Il faut ba yeba pe na kosunga ye na makamu nyonso. On to mona kite to tika ngo nanu to ta artiste mela sima. Po aza mutu apa pamba te. Aza mutu ayebani na niveau nyonso to. Est-ce que bandeko Didier Lacoste zaki na bango na maison mère bandeko na musique baningani ya quartier est-ce que bazoya ko assister pe Didier Lacoste msusuku kozala na e base la ka matange bimate est-ce que yo autant que grand sœur ozo mona pe bandeko na ye bato azali na ba na orchestre na maison mère place autaki na bitozo mona pe bango bazoya ko tala Didier Lacoste. Bonga na moni na mte bonga nde na ova na ndako bango bazali banda na moni te ata lisolo zo yoka ke mutu bo intel azaki libanda na yoki lisolo te. Nayoki pe ata lisolo te bakamara ne bazoya bazovana kuna me na yebi te mpo lokwa nga nde naza na mawa mingi awa na kati ya ndako oyo ezoleka libanda nazoyeba yango te. Merci beaucoup, on est toujours là. Je pense que vous avez vu Boyo qui n'est grande sœur. Il y a Didier Lacoste n'est à lobby par rapport à Liwa et maman Monique Nana. Donc je pense que tu as fait tout côté na kati andako pour na to solo la pena ba maman ou bazali na kati parce que toza vraiment awa tozo compatir mawana biso na Didier Lacoste parce que azali star na biso ya mboka asali mingi na musique na biso ya Congo ko banda pa ya we ranson na tilelo na carrière na pe Didier Lacoste aza mutu moko alobaka te aza rancune te aibi ko fanda na batu yango bomoni biso info plus to s'intéresser to ya na famille awa pona vraiment ko yeba eloko nini mama ya Didier Lacoste mama Monique Ibendele ndenge akufaki yango tokota déjà na kati ya ndako pona to solola na ba mama mbote mbote mbote. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Emma. Mama Emma ozali nani? Yo oza nani? Na camarade. Liwa ya mama Monique mama ya Didier Lacoste esali yo ndenge nini? Esali nga pasi pa camarade nga makasi. Ndenge na yoki liwa na ye esali nga pasi na mawa. Bonjour maman. Bonjour. Okoki se présenter soki oza nani awa tokuti na matanga ya mama Monique mama ya Didier Lacoste. Ngai nazali na matanga mama Monique awa nazomona kutu ata ya koloba te. Yo oza nani ndeko to zaleki na ye. Nga nazaleki mama Monique na boko mi na maboko na ye ba Didier wana bazobotama na maboko na ngai. Na ndenge bakoli na ndenge pe tozali ti lelo mama Monique nga nazalaka awa te. Nga na sina kwa mokolo na koma pe pa na ngai. Na koma pe pa na ngai. Ya Monique tozalaki na ye un mois passé na matanga moko boye ayebisa nga alobi kaka azoyoka makolo pasi kaka tokomi lendi na ba 10h babengi nga balobi yaya na yo akufi sikoyo esalaki nga pasi mingi ata ndenge azali awa nazomona mwaye ya kosala autrement te nazomona ata mwaye ya koloba te po aza yaya na ngai mama na ngai po mama azesu te ye akoma lokola mama na ngai aza mama na ngai na yaka totalanaka na ndenge pe tozali. Merci beaucoup boyoki ndenge mama leki ya Didier Lacoste ndenge ndenge alobi tozobi mape libanda parce que tomoni famille musu pe eza bifandaki libanda tosolola pe na ba papa moi ba mama toza toujours awa kaka na famille ya Didier Lacoste bino mongo boyebi auti ko perdre maman na ye mama Monique déjà toye pour na tosolola pe na ba papa mbote papa mbote papa tomoni awa ko se présenter ce que oza nani comme na ngai papa Kilutu Mokoloba Rombo naza membre ya famille ya Mowei. Lelo mama Monique atiki biso
moi on a bino Didier Lacoste et article orphelin. Étant que yo papa, est-ce que moi parole ya compatibilité en plus aux membres et sous la famille et liwa ya maman Monique écoutez bino vraiment grave. Est-ce que le rognon ko par rapport à moi on a bino ninge lelo article orphelin à perdre maman na. Là on a cinq na mwana maman na ya kufi atike mwana mukete atike mukulu na kimukulu wana aza na mpiko abanga te asala vie na ye ndenga mesana kosala mama si akei to komona ressuscité siko tutikale na papa ako encadrer papa tala papa ndenga azali biso tu yaka chaque jour auto kom papa Didier Lacoste est en vie azali en vie yo wana vani alors mingi olopeza te biso nyonso saka na mawa Lacoste azali na kimia ala na musala na ye mama na ye akufi ako na mama na one lokola zana ba camarade na ye pe ba soutenir ye eloko na zolo ba iso mimi yango te. Est-ce que bateau place orchestre o ya zalaki na maison mère bande ko na ye ya musique est-ce que bino ne bozala ka na famille est-ce que bomo na rapé ba yaka ko assister ndeko na bango lelo ndenga bungise mama mais ba yaka ka moko na kanse mokolo ebeme ko bima bako ya please que ba visiteur ya mike wana lelo alali akei bazozila ka mokolo ebeme ko bima bako ya mingi ba camarade na ye ba wenge maison mère ba musicien mosusu ba kofi ba nani mosusu wa ba fabrication soko ba nani bako zala bako nyonso na moni orchestre ko beta mingi o besuza tena zake na ngo wana papa. Merci beaucoup. Je pense que Boyo qui n'est papa à lobby, si on a mis place au Tokosolo, si on a papa et Didier Lacoste au Azali en vie, mon bali à maman Monique, bino mon bomoni ndenge ni famille vraiment bazana pasi ndenge maman Monique ibendele atiki bango et en plus bana yolope bazana pasi parce que azalaki maman moko ou azalaki boboto siko to komi na kati ya temps fort na biso otozo solola na papa et Didier Lacoste en intégralité boyo kanini papa ko bimisa na tina likambo maman ndenge atiki biso pe na tina mwana nous c'est info plus toye awa epai na bino pona toyebi ke Didier Lacoste mwana nao azali lokola star ya mboka lelo mama Monique Bendele mwasi na yo atiki biso yango ifoto ya awa na kati ya esika oyo pona to solola surtout bato bazolanda biso na mikila poto bazolanda biso partout bayoka message nini papa ya Didier Lacoste o aboti Didier Lacoste na pasi nini botikali nango na libota. C'est un choc. Je deviens malade. Mon est malade. Moi, ils étaient. Ils ont passé. Alors, vous avez un peu de temps. Vous savez, comme vous avez un peu de temps. Vous avez un souci de temps. Et moi, c'est maman. Et moi, c'est maman. La maca, il y a un peu de temps. Et maman Monique a tiki bana boni. Bana misatu. Mwana nilibuso nchele sana poto. Ami balde la kosa wana. Misatu ne toto. Sari bana misatu. Matanga ya maman Monique il fallait bima samedi oyo ndenge bato nyonso bayoka bayebaki mais ba reportant autant que yo paka ya famille chef de la famille raison nini ba poussi lisusu matanga ya maman Monique pone bima week-end prochain. La cosa muta yego yebsangai. Mwana ngai la cosa yego yebsangai. Papa fait reze reporter. Le bindingo wala yemu de diriger makamango. Ngana sala nandi baki. Azale wote. Programme de la cosa. Mutazo organiser matanga eza yemoko Didier Lacoste. Didier Lacoste à travers ngai papa ngazo talati. Yemu de sala makamango yos. Et maman Monique ndinga tika kibiso est-ce que maman Monique pas na bakoko combien wa tiki bakoko wazami ne iliti na utanga bana kosi bana ndiko yere wana bana tonto ko wana petit bakoko wazami. Message nini ozana ngo et surtout na bandeko ya Lacoste oya muziki na bandeko na ye oyo bazara ya quartier
est-ce que depuis matin maman Monique et bandi est-ce que bandi autant que papa ozomona pe bandi konaye bandi koné basala na bango musique na maison mère na orchestre o pe mwana na atambolaki est-ce que ozomona bango bazo pe ko assister bien mais wana solidarité ya bato normalement hein, on connaît les meilleurs amis dans le malheur. On connaît les meilleurs amis dans le malheur. On a le malheur, badwaye. On a le malheur. C'est la même chose tant matin et qu'on demande pour la bailler. Oui. Mais moment de yango ya ko compatir na famille. Ah ben c'est ngazali bona kanga mina luka badwaya. Kauyo lenginga yi utara ngai. No ya yi cause mama kufi utara yi. Message na wezani pour na moni papa za maladie. Tokomi na suka merci beaucoup l'opportunité au PCBiso message na yo o koloba na sur moi na ya liboso peaza na poto akota la message nini o koki koloba par rapport ya liwa ya moi sinayo mama bana na mama Monique Bendele nana. L'amour appartient à tout le monde. L'amour appartient à tout le monde. Tout le monde mourra. Oui. Alors moi je sais que tout le monde va mourir. Alors il faut souhaiter qu'on vit bien. Pour aller voir Dieu. Mais ça c'est bien vivre avec les gens. Merci beaucoup. Je pense que vous entretenir na papa. Il y a Didier Lacoste, papa vraiment azapé maladie. Il y a un Monica Kabana ya poto dans le monde entier. Ndenge toye awa na famille vraiment ya Didier Lacoste pour na tokabola mawa na famille nae. Déjà là, je suis presque à la fin. On a qu'à remercier hein équipe technique Mobimba, il y a info plus il y a coupé ça opportunité oyo grâce oyo vraiment ko sala ka makambo ya boy surtout pour l'actualité et merci beaucoup na Hussein Sassi pour accompagner nga et na bosanité mon cordon Mustafa Malembe na bosanité hein le DG Lookman il est vraiment un musique DG Lookman et na bosanité Sarah vraiment Sarah place aux alliés, il faut comprendre que vous comprenez Sarah Baki a donc place aux alliés Andina Kabemba 30 gigas meilleure femme du monde Nabosa Nyoté agence Badem Babimboli hein Jolie Mabeka Mokonzi à Rennes hein Ravel Boyenga depuis les États-Unis et j'oublie pas lui je l'appelle mystérieux hein Patrick Abila Famba les Irlandais cash money. Hein, Patrick Abila, je sais que non, tu vas me suivre cet élément et je dis merci beaucoup. Tozaki na famille a Didier Lacoste, ça c'était là. Peggy Titan, donc on se retrouve. Mokolo matin à la maman Monique Kobima. Semaine prochaine, Boromo na yango. Ndenge nini programme pe tokopé sakaka awa. Topesi bino déjà programme balobi ke dès à maman Monique Kobima. Samedi à semaine prochain, Torozala awa. Toko Kabola lisusu mawana bango Boromo na ba image. Bino mo boyo kine papa lobi. Bato bazala kine na maison mère. Bato bazala kine baozelaka mokolo matin et Kobima pour n'a pas ça tapage plutôt donc je suis là toujours là Peggy Titan donc je vous laisse toujours à Onakati à Yolo na tiki bana Yolo kitoko ndenge pe na kokende donc merci beaucoup Nabino donc on se retrouve à la prochaine bye.